Adanyama. Adanyama. C'est le harbi porte-parole à faire. Quand des amis au paya, papa, on va quand mais il faut que tu ailles sur mon salon. C'est ça qui fait rire. Je vais vous expliquer. Laisse-moi l'expliquer à l'objet. Si tu veux faire Côte d'Ivoire, il y a batté. Mais il est le. Oui, la même maille comme même. Excès à drogue ou comment? Ça, c'est on appelle excès à drogue. Excès à nini? Il y a drogue. Ah. Faut qu'on me blaise la scène pépé. Ah. Oui, oui. Parce qu'il mange ça. Attends, limite, il mange ça, il ça y est. Attends, on a Angola. Tu es fuite. Manda biso yeba ko zo samba ba. D'ailleurs, biso na ba tete la to abande. Viens na bien na biso. Mais faire Adanyama. Adanyama. D'ailleurs, ko to ko tsata mo vidéo moi. Ah, yo c'est pas non moi. Émission Loba Vérité Bandi, émission Loba Vérité Bandi. Merci beaucoup Nabino, tout beau fait sa attention Nabino na gérer Codetox des sociétés de la presse. Au bal de tout ya Bomalazolo. Beauté à deuxième république. Merci beaucoup. Nabilo tout opona moi na mobali ya lituto et bolbara chaque fois celui jiraye ayaka na nini na yela kabilo toujours matière réseau kota kaka pour être tout ça et nabilo musala. Nous sommes en République démocratique du Congo précisément à Kinshasa et si quand on conseille la émission oyo par rapport il y a l'information de ce zone de cas mingi tozo vendre makasi des cambo etali musique na moni musique ezongi lisusu moi makasi parce que ngana limo pandisango ko sangisa des leaders ouais ensemble jimé piana même na babar na ba night club to komi ko ka wenge ya kala komi ko beta lisusu makasi donc musique ezongi pena au top. Merci beaucoup na Jack Kanangi là derrière la caméra et puis na montage lelo nazanga mokote nazana Bougard de la presse ngana lo baka salangage que moi mon modèle a fait rigolo. On doit se défendre faire école. Alors, le coup de toka qui moi ba nungu moko na bo sangisi wenge ya kala parce que japonais toki na masolo déjà à rejoindre le groupe à continuer la répétition. Si sikoyo papa Hervé tozo comprendre te ya moi faut to poussa na pembeni ya moko ya ye to solo la to ba dynastie zo ke nini et puis par rapport ya moi ba mésentente zo lika obike bato bakomi ko soana ke soki martyr wana betami faire rigolo azate échec ekoza to éviter ezali Jack Kanangi la fongo la caméra Bougard de la presse bonjour. Voilà, bonjour Jerry Codetox DCC de la presse. Bonjour na vient na kosa couleur les multicouleurs pour appeler qui na mboka France a commis déjà na Belgique la minute le 20 to yamba déjà vieux parce que wana za véritable code mais on est bien voyager na yo autour atiki yo wana eza ba voyage privé na ye akei kotala bana akei kosomba biloko ya sekreya na ona kini pour lelo ba patron to ya kini bazotama ba voiture ya kala mais kosa tama koya na eloko kaka na ndenga mabe te papa oyebi na mboko to yamba ba patron ebele par rappel na rien patron ni mais au moins na tebe ba komisaka ye patron ni wata mona mutu kaka ebele bazao tous les patrons kosa tiki na mboko yo mituka kala et puis kutu araso na ilo te véritable code c'est kosa couleur o wapi déjà kala mingi te Bougard de la presse Mark X bana Luanda bozela ngana zo ya mabe engai Bougard de la presse na kati Angola yo après IST voiture mususu Mark X IST déjà na kocha en couleur jaune unique mara pona bato ba banonique la ngaka ketch bato banonique loka ketch wana pena mbona bango pena ko bandobula ebombami wana. Donc, ça couleur les multicouleurs. Merci beaucoup, Jerry Codetox. Tous les bêtas qui sont là, fait rigoler, Jésus de Nias. Voilà. On a eu la rabalité. On a eu la artiste comédien va publier Moutagala kuna Bougard na lo bana lobani. On n'est pas boy passer moro boy n'est pas publier Moutax na yanga etalinga ete. Vous comprenez? Véritable buzz, véritable masolé za dynastie. Voilà. Oh les lots sont bien à iTunes France. Tu comme déjà l'album Dynastie ils ont déjà dans les bons. Ce qu'on na iTunes France. Na top album musique africaine, album Dynastie de Ferregola reprend la première place. Obinga comme si on le sur internet, c'est même bon ko baba ndo beta solo ko. Yo ali solo, te yo li solo ngana zo beta li solo za nganda te ou bien za. Lelo G7 bon le bela Haïti, ndo beta ngo kara. Lelo album ana Pipo de Fabregas occupe la 11e place. Mwana bato to nyuma na misala na. Quand il faut continuer pe liste. Te sous te ba clôturer déjà. Ba des des musiciens. Bonga mutu na combien? Des musiciens qu'on connaît comme ça. Ba combien même pas dans ma tête. Où est ça en France? Donc Ferregola occupe 40e place. L'album Dynastie de Ferregola voilà reprend la première place. Yemu Taliboso.
na iTunes na France. Voilà. Parce que yo sala analyse dynastie beta te. So ezo beta te, zo beta na ndako na bino. Pona ndako na bino ezo beta te ko reza te, oza pe na mega te. Mais bipa tu ezo beta na ngwa dynastie ezo beta, to moni ba générique to bimisa générique na biso image. Baloba dynastie ngo kini oyo ba beta ka tolo te bandeko. Tala na miso melaso yi. Biswe pa faire kungande kunga. Beti déjà ils ont dans les bons, comme déjà on a 500 000 et quelques déjà. 3 jours yango bandé bimaki. En tout cas félicitations à papa Hervé, félicitations à Bagoulana Bagouloise, c'est pas encore fini. Tokende to booster, to ça va booster par artiste, total à to partager, c'est une bonne chose. Pour net nga. Na ko bana osala siko émission onde, na bana ko expliquer Bagoulana ndeni nkolomuzo na wala chicote. Oh, pour chicote ezaka pona banguna te. Papa Hervé pexer mamba chicote. Te chicote ezaka solo hotel star na hotel na kamingo ko za chicote. Opération beta gola oyo azo partager biloko ya ferete. Ngai chicote eza pona kaka banguna te. Chicote eza yo golwa na statue cheni. Oche fleur elingo lo bani chafer. Voilà. Donc normalement ba golwa ba fana na bien na réussite artiste. Normalement soko linga artiste na yo to chiko bimisela bino dynastie puisque ba lobati yango. E umeli to lembi to sali boy to bimisi dynastie. Voilà. Ça la peut impliquer na yo. En tout cas félicitations na bagola oyo ya solo bazo ko sala bazo continuer toujours ko sala tout monde bagola ya ba DJ ya biso bazo sala ba soirée. Félicitations na bino vraiment en tout cas. To continuer toujours ko partager et puis ko tia ba like ko kena ba Spotify ko som artiste bi pas et tout azote kama. C'est une bonne chose. Voilà, regard de la presse mutuno faut eyeli nga dynastie ezongi si ba musicien tout na studio. Oh. Biloko ba musicien tout ezongi ta lisusu te papa. Sala ka wata zaki na section auto finir. Hein? To fini wata. Olobi? Na ndenga maboka to fini wata. To fini wata zaki na succès na ye. Mais wenge mo bokabo sa. Mais mo kabone sutana ne bokabwani yao. Papa. Na ndimi héritier. Na nani ndimi héritier te na succès na ye. Mutu to ayede ke héritier be misa succès fou. Faire finir. Tant dynastie ye. Et fini wata même ye mo wata consciemment yebi ke dynastie fini. Même ye mo wata yebi. Ba ko chanze monini oyo kolega. Mbulo yo soki na bali yo te na kosente yo nanko. Mbulo yo soki na zumu to kate na ko yo kanzoto mabibi. Mbulo cha. On va la sur la zumu to kate na. Théo, et bon, elle a complété pour les actes d'encouragement. Théo, papa, faire ayembi et sa motivation humaine. Bouloyo, ce qui n'a pas na flat était na kozonga na ngamboka. Bouloyo, ce qui n'a pas na kose na ngate na koyo kanzo to mabe. Elle a motivation. Hein, donc gasoros. Yo yebi. Elle a motivation. Voilà. Donc faire n'a que chanter pour motiver les gens. Et là, on a mon côté les lois à tête de musikoyo. Moni mama donc zambe ko so ezate mais amboka na biso lelo ba mise tout ba yebi pena ke faire lelo na masolo dynastie album neza na succès fou mutu akoboya mwa zate héritier toleki tous les musiciens congolais confondus papa na sans exception dynastie zo beta so dynastie zo beta c'est ko zandoki voilà mutu na moyele ngai papa va changer bureau ba bureau de Bano le bané trop faire il est mal entouré bazo ça la malongate boyna boy mais tout le monde cette fois-ci quand même marketing les apena makasi et dans même bureau wanet au même bureau na mutalongote te bo ba kolongola mutu pourquoi baza mitema mabe bato balobaka parce que ba yebi très bien que même bureau on est les seuls bureau bet ça fait rigole à Jésus Denia sur le padre mungu entombolement manga na gramox c'est les jeunes na moko yo acoustique oti le ata mise mo wazo ko beta te eza bureau ba fingaka bureau wana eza le seul bureau et ya na style ya sika y compris faire rigole na kati auto bengi na idéologie ya rumba trap voilà bureau kaka bureau moko déjà là na bureau ben oui mais faire ne travaille pas seul faire il est entouré avec le bureau non le roi avec ça ba ben tika ko simba bande no film non Jericho Betox faire aza faire mais faire aza ye mon côté na boule aza entouré na bateau est-ce qu'il y a yoka bateau mais faire aza mutu kaka bene biro wana eza biro tobeta zembo jamais égalé na mboka oyo tobengi regarde moi ebandeli eyebanaka te esileli mpe eyebanaka te regarde moi maintenant sentiment dina cheve babi wana apesa ba papa okobima biloko babi apesa nde baministère devant emea mpona bafanatique te mais sikoyo ça montre déjà la capacité et puis la puissance d'un artiste parce que au cause de la musicien il faut laisser aussi batu bamona
bayeba ke non eloko nini yo tiki awa voilà okozala misete oyemba noka mpona koyemba okoyemba me otiki nini nete bamise mosusu tomonaka awa akoti na eka studio mpona koyemba lobi boye otiki nini fere siko aza bongo te fere soki ayembi akotika baprinte ndenge fere abanda deja na vita imana atika baprinte mwana mobali basekaka ye te soki nanu akufi te osati mpena ke empreinte etikali deja slogan etikali na motu ya bato yaya kosala mwana mobali te mpo so ona nada ye te on sait jamais eza empreinte okota ngai te biloko ifo tolobelaka yango oyo ntango toyaka na album na biso ya liboso ça c'est interdit toyembela bino qui vivra verra na mboka oyo Nicolas Bourmola, ça va preuve, hein? Ben oui, je t'ai dit. Faire rigolo à Wengi ensemble, faire rigolo à Makuna. La qui vivra verra. Tu as la preuve. Oh, la qui s'appelle Nana Mukili. Tu as un deuxième album Nabiso. Oh, tu as qui est derrière toi. Si les lobes tu me bakangaba na bangaba. Oh, pour na yanzao. Net chemise au lato. Chance. Ça va arrêter. Yanzao. Elle n'est pas la yanzao. Si on comprend, yanzao, si les lobes tu bazana la prison. C'est différent. A changé idéologie yanza ouais chemise à carré comme yanza au bateau kangama idéologie to yana troisième album auto bengi comment dirais-je boîte noire voilà tant bimisa boîte noire ba étudier ba sala marche à efasique ba yana na 24 ba yana na 24 c'est différent oh ba c'est le azanyama c'est le remis porte-parole à faire au moni bino qui les chants ça yoka faire babile monezo sala mukile zoto sa tant sala le 24 to sala balenga na 24 lelo ndumba moko boyo biechel bon ndumba c'est trop dur mais moi momi moko bo aliola le combien ba komi au second na venir omoni balenga na 24 eza faire to elibino sikoyo na auto bengi lo na biso to bengaki qu'est-ce que j'avais dit voilà auto ebi pena ke tala sima zonga moto quand des amis paya papa on va quand titi mais soko tali c'est mosali nini ozongi mu c'est ça différé les autres elibino siko na dynastie mbulo yo soki na bali yo te na kosente yo nango mbulo yo soki na bali yo te na kosimbisa buko lopango papa eza détermination yo na vina nozo détermination que non anga so à partir à 25 ans so na zimbo monter na osimbakisi ba o tuba na baso ba sentaka bango na mboko ela fait mutati na bango boni abazeme mais obakisi sous mafuta na eloko wango papa boni abazeme kota na kisasa tongo midi poko et affaire bato bakenya kosimba bakisi tongo midi poko et affaire et détermination zo ndenge kozwela yango voilà regarde la presse na tout non question tona biso tozwaka makambo bandeko balobi toyaka nango awa toluka mpe to vérifier na change ko tolinete po nazana ngo ebele costa couleur des fateurs multicouleurs mbala bato barbara mazrel asko na komota ya bango siko na ndenge siko ya mituna siko faire gola nazo yi numéro ya leki ya producteur wazo produire Jibena Wera to ba Jibena Wera donc wengi ensemble ba bengi faire ya mbi téléphone te est-ce que c'est vrai nana ebisa bino makambo yo nana ebisi biso te photo eba vérité non pas na te faire aza na botosi mingi d'abord na mutu azwa ye na wenge d'abord qui est Weranson bato bayebi faire ne peut pas déshonorer ce que Wera a dit et c'est ce que Jibe a dit parce que ça tali bien ba honneur faire azwa na wenge 4x4 c'est grâce à Jibe Wera na Dolph s'il vous plaît. Je vais vous expliquer. Laisse vous expliquer le but. Si vous voulez faire le Côte d'Ivoire, il y a batté. Mais il est le. Wera même excès à drogue ou comment? Pire petit à ça on appelle excès à drogue. Excès nini? Il y a drogue. Ah, il faut pas. Mais je pèse mes mots. Tata mukolo a modèle. D'ailleurs, quand tu as un âge collègue côté, comment cause abandon se perdre dans modèle one? C'est la méchanceté et puis la haine. Pire petit à Wera ensemble. Dans le biais, ils ont monté ma bé. Papa, on voyage dans un mouvement au sein de l'effectif. Regarde la presse. Ça montre déjà qu'il était déjà na kata wenge 4x4. Wera, bazoye pas Wera. Azwa Ferry. Jiba yeko nommé, yeko pese combo dernier fils. Blaise atira ko pese faire combo te na wenge. Il comprend même man. Écoutez, mais comment faire chair de poule? Mon appelle ça c'est Adolphe. Et c'est qui n'a wengé 4x4. Mais mais nous avons des images. Il faut que ça peine que viens, il faut qu'on me maille dans scène pépé. Faut qu'on me blaise dans scène pépé.
Oui, oui. Parce que image ça. Depuis le gars dit maquillé. Attends, limite image ils ont dit misaye. Sauf qu'à boire les amours mabe et puis ils vont me bandier sika. Il faut que tu ailles bien. Nous avons des images aux autres qui est tout passe. Na kata wenge. Donc Fer il a été surnommé cher d'épaule par Rodolphe. Fer est recruté par Ranson. Ndenge ba recruter Manda, ndenge ba recruter Fer. Surnommé dernier fils. Oui, insistance à ndenge ba recruter Manda, on insister bon point. Oh mais bango to bazaba na misala wengeti. Ah, Manda yemba ba recruter Manda ndenge ba recruter Fer. Do ba collègue. mais il y a quand même Bazué déjà. Bazué tant que qui? Bazué tant que moko ya wenga leka. Papa. Ayemba na album. Manda na vocal hein. Ah wa kosala wansu sulelo. Mutu akolongola so ngeza ka Fer. Bana jana ko sa vocal na sulelo. Ya osala ngote. Soki alingaki asala ngo batikele mouvement tout puissant soki OK jazz bana OK. Fallait que asala ki yesiko. Pour les bana batikele mouvement wana. Ni concert atinel to monate, banderole ata ya voyage à pamba rien. Akomote kana ebambwa. D'ailleurs ko tubiso balu bato déposer plainte contre Manda. Oh, faut yeba ouais. Pour le Manda ozosi sa bambo biloko biso to liaka na kisasa. Tu es contre tous les tribus luba. Manda, osama na biso. Tunangana tuna yo. Muteke ya bambwa modèle wana. Yo komi ko teka ka bambwa. Biso to zoluka bambwa to lia. Wa contre tribu na biso. Do balu batu ba wewa, tu contre yo Manda. Manda to kosama na yeba ke le mais ça que la batu ba lia bango. Te azoteka ngo soki na Angola. Ateka ngo na Angola. To zui fuite. Manda biso yeba ko zo samba ba. D'ailleurs ko biso na batetela to abandeko. Mais tala ne ozoluka conflit. Tala ne ozoluka conflit. Tala ne ozoluka conflit. Yo lungwe kataka gombo yetu na kisasa oyo koluka faire ba problème. Yo bete de faire ateke Tu as pesa monde de baba chef coutumier mande ozonga kataka gombe. Mais je te dis Boga. Papa. Ça maman musique. Te mande ba komo kena onsko na ndenga motema mabe. Voilà, faire azaki contacter ezala mokongo te za fo information. Faire asa dernière fils à Wenge, laissez le mutu bazo kozela d'ailleurs pour votre information, oazanet dernière surprise à Souka. Ya faire Nenga salapé dernière fils à Wenge, dernière écrit à Wenge, nenga salapé dernier. Patika yanga message mo balobi kozanga ya faire to kozala ya faire ezo soloba et le côté parce que atikala ko yema na album te. Peut-être Jiba za la fatigué nde aye ko doubler Jibe na place vocal. Na Wenge ensemble faire yemba te. Papa. Donc ako za ne pété. Papa. Olukaka ba makambo belé wala pena kutu wa terre pour faire d'abord toi na kata. Et d'ailleurs on n'a pas besoin de ça. Orienter des choses. Si faire les faits, non, s'il vous plaît, si faire les faits pour honorer d'abord le pays. Parce que Wenge est un patrimoine. Ce qui fait la chose, c'est pour honorer d'abord le pays, pour honorer bien qui est JB Pianana Ranson. Voilà. D'ailleurs, on a profité pour bien de Bambo. Depuis Soudaf, protéger base. Merci beaucoup à docteur Pichou Muzungu, protéger base. Ce qui va ici, protéger base. Baba vient à Bisso. Baba vient à Bisso. D'abord, on n'est pas concentré dans ma solo. Je te dis ce qui est vrai. Parce que moi, je suis d'abord fanatique de faire. Dans le moment où tu as une dynastie, tu as un album de Bisso, tu as faire un minini. Boulo yo, ce qui n'a pas ici, tu as un bilo comme Abbé. Boula. Tu as un solo Boulo yo. Boulo yo. Papa, tout ce que vous voyez là, comment dirais-je, réconciliation, retour à l'authenticité, retour au bécail, c'est différé. Si aujourd'hui Kofi Olomide ba yokani na waze quoi faire. Mais quelque part côté monsieur ba bieza Wenge ta basanga ba bango pe. Papa, le solo Wenge yeka faire la musique idéologie ko yeba. Dynastie ça mama osangisa batu ba yemba. Et bon faire moto na idéologie to zonga na to yemba rankini ana tina te. Ta ba moni moi muka beta ka muna ba ko pe basala nini? Ba binaka. Ne moni 20 ne VJ be basangani. Na contre boule te mais par rapport à pire boule. Faire mutabandi idéologie à Keba tout basa na mboko yo. Te mais so tali pe on dirait fabricant c'est Benda Koni hein. C'est quoi ça? Sangana nana. Benda Koni. Asangana nana. Papa fabricant ça papa. Tant tozolo baba leadership. Toko yoka. Pardon. Yoka nga. Faire le loi comme jouer rôle à munene na mboko yo. Faire comme jouer rôle à munene bato bazo yeba tous les ministères bazo tika la qui dit ba faire azo ya bango 3 points bazo comprendre. Mais est-ce que yazo tika la kaka voisin avant tira outi ko représenter RDC na patrimoine national na makambo musique. Papa faire ambassadeur. Mais azo bimate bazo éviter. Oh mais ton Nigeria. Ba oto kota na Chukuma. Chukuma ouais film. Basani projet zani. Oh mais au monete ilunga akimisa ke mboka na bango. Akimisa Chukuma. Oh. Wana reta masolo belé.
Mais il y a des concerts KO, tu as des mêmes tu as ma valise tu as des sous na Zambie. De Bachukuma tout la mousse ya ça. Tu qu'est-ce que Zambie? Eh Losaka, Mombasa. Bon ma déjà d'ailleurs écoute ba momi Zambie ba kuna tala bi bundele ngai bogar na robeta ta 3. Na benda 3 momi Zambie na ba mukini. Papa, faire na calendrier na époque na faire na ba page internet ba mise au monde ka oyo. Faire calendrier na yaka na calendrier faire na mutu to na ba concert bebo. D'ailleurs écoute na signaler écoute pour expliquer ba la Turquie déjà. Boka nga déjà ba maison na bina boutique d'habillement. Pourtant na zoya. Na koyela bina ba bilamba solo. Pourtant na to na concert na Turquie. Bilamba Turquie, oyo ya bilamba solo. Bilamba bien. Biso ba tokenda Japon to yebi. Mutu abeto lo solo bilamba te ska akoma mboka ba sala bilamba bien. Pour biso to beta tour na ba Japon. Tout le monde a testé ka sala ba Mercedes, testé ka sala ba bilamba solo. Mutu ba koya na comment te ba biso to similia. To beto na biso short normal ba comme B. Bien comme Boga, comme Belle, comme Beauté, donc normal. To le verso ma forme te ponga na yebe sika basala la forme solo na soma formation na la o fana soma lo pa on na nsele na soma en short moko na chaussette et sila na OK ne Turquie to beta concert na Turquie to na concert aux États-Unis mais bon publier papa musique pas publier 40 histoires ils ont pesé autant la nga komba muto na te na linga yete na vina nga o ya ko finga ma ya ko finga yete me faire reconnaître reconnaître asa artiste ça tout bundela na faire était na la fanatique à faire mais je te dis parmi bateaux oh, yo contredit patron Nabino. Si aujourd'hui faire existe, c'est grâce à nous, les fanatiques. Faire la musique pour nous. Oui. Faire la musique pour nous. Si biso to ati. Ya on moni biso to lenda côté one. Au moins biso ba esprit ça toujours positif parce qu'on est derrière faire. Moi je ne trahirai jamais faire. Toi na calendrier to beta concert. Na mona yo ba quelque chose ba défaut na ye makambo. Na faire ata na ko taboye faire sombela nga kaka problème ti. Faire ata bazo bonana papa nga. Porte à porte. On dit maman na maman ya laisse ça pas fait. C'est quoi ça cette histoire? On le on le passe. Dans le mina sens que faire ata salinde nini azavie na nga kotika la vie na nga na kolinga ka etili wana nga. Voilà. Dernière question. Pour ta pote photo na nga mutu na kenda Dubai na ko expliquer bango. Dernière question. Bato balebe bazo ba poti pote to poti pote. Nga mutu na kenda mboka wana na yebi ke poti pote basala bango na ville boye na sala bango. Proposa ka ngo pe. Na ba des comédiens. O batangela nga komo na Dubai. Ya basi. D'ailleurs, ya basi. O pena bakenda kolia pena farata. Poti pote. Nga na loba ngo ke na ba vérité. Si on a les na TV, moi j'étais à Dubaï. J'étais avec. Écoutez, Sarah Tola. Aïe, Maram Nazolo, qui Bogar a eu vérité. Il y a la liste. Tu as la liste, c'était. Mais il y a vérité, puisque. Tu as à Dubaï, na flashé. Mais c'est pour tu peux te des comédiens na kin. Baya roli à Farata. Na. Na émission que na liste, son attendant moi ba. Oh, grand prêtre Anseluzolo. Et puis on a vu un grand Anseluzolo, meilleur comédien, le patron de tous les comédiens à l'art. Hein? En tout pour tout. Et bon na les comédiens na les Anseluzolo na l'art. Nenge bango ba la wana ba le na TV. Na ba bilamba ma be ba la tarawana. Na les gars na mbongo. Voilà, dernière question Zali. Téléphone mon tasomela on ans. Na bien, elle a ba koli makasi. Maman tindaki. Toi ma pango eza kuna na coin. Dernière question Zali, est-ce que otali ba émission il y a Célio? Ouais, atali yango. Aquaman. Donc comme bi ba Léo na Célio, comme ba lobeli ya faire rigolo. Célio défend. Faire azanyama. Azanyama. D'ailleurs ko tokota ata moi vidéo moi. Ah, yo c'est pas non moi. Papa, il faut défendre la valeur sûre du pays. Faire les valeurs sûres. Adanyama! Il y a beaucoup de valeurs sûres. Adanyama! Bon, tu as un moi côté wana bena. Na régime ba tila biso. Adanyama! Faire adanyama! Akutu nyama te faire. Faire pena. Moko za banyama ba be akaina. Alors comme les rois de la forêt. A plus que wana. Hein? Faire à plus que papa. Nzambe na. Koyemba nde. Oh, longo na confusion de. Nzambe na ngai. Veto na vie na biso. Mais faire adanyama. Tango selo azolo bango, il faut mona, il faut longola lunette, il faut tokola o fongola misu. Voilà. Adanyama. C'est pas na bango bien. Adanyama. Faire
nyama pour faire à cause voir bébé Chana na stade wana oh oyebi ke ekoko ta kozala te moto akobeta place na faire ekoko ta kozala te o azongi mikili te awoya ta eza non ebele soki akozala te ata baanimateur baza te faire akojouer rôle po ajouer yango abwaka l'idée orchestre ya bato baotuna faire otelema wapi ebongo faire abwaka na Côte d'Ivoire parce que la place à Tutu Kalouti lelo ayemba pe onde bato babuleka na Tutu Kalouti abwaka pe onde net ka Tutu Kalouti babuleka net ke kokota lelo te papa faire aza nzamba mingongo faire na mingongo faire na mingongo te ma na mingongo yaya tofingaka na biso noko ndenge tofingaka faire bato ndenge mboka tu misana kosala budget te na koyemba wana pena mokili yebi faire à cause de tout faire à cause de voir Jésus Christ Dieu veut voir Jésus mana nzambe bina basoda boyi bate borek papa Philippe faire à côté faire à cause de voir pour tout pena ke il y a Jésus Christ oh pena fois les hommes va yebi sur baza ma boy baza ma boy voilà pas Jésus Christ faire la musique aux êtes d'accord na makuba oyo c'est le halobi ako comparer faire na héritier c'est impossible impossible papa et moko wa taper ayebi pena ke impossible na ki lelo c'est impossible na audimat ki lelo ngoni na ngo faire à salaté puis ne faire à salaté mais ne bolingo mais ma beso ba polémique pour rien faire à koyemba héritier koyemba faire hein et bon temps vous faire à loin na maison maintenant na lokolo ba focal net si lokolo ngona bilo ba faire mais ma jalousie mosala na yo se ko panzama faire papa mbaloba na ye petit bino bosobanga so na mikolo te bokomi omatela biso tina bazolo boy na koyeba boy na 5e génération ka papa mbala pe na 5e génération ba petit wana yembi maloba bolingo nyonso siko to koyeba ni aloba pona fa lelo makambo ebimati que visenko isalamba ngwe olunga modinga wanganga balinga bapoka ngai na malewa client nyonso akoki nde kofongola nzungu asi nzungu na ngai nayemba déjà nabanga na tisi kuna ebatama lifelo naboma papa naboma mama mpona miziki naboma pede nabala lesbi wana ebima na diske oyo ezoya voilà nabazaka titre voilà merci beaucoup toyebi yo te voilà neti nzemba moko boye oyo nazembela sikoyo bamomi akini toyebi yo te yo apoeza ata biso te est ce que ozalaka mwasi na ye est ce que babala yo officiel est ce que oza officieuse ezobima toyebi yo te tokotikala koyeba yo eza neti nzembo toyeba na biso kaka neti bo wana ebima nango sikoyo nana mama na chanson ezobima toyebi yo te toyebi yo te bapresenta biso yo te est ce que babala yo mpenza ya solo mariage continue mais boni bayebi yo na TikTok boni bayebi yo na Instagram nani wana boye toyebi yo te soka na kunga ebi masiko comment nango eza inconnu femme inconnue titre na femme inconnue papa ngana milliardaire amboule natimisa babilo na nga kala mingi te bokoyoka son bana Lwanda bozela ngana ya mobimba ngai Lwanda voilà na mboka Lorenzo voilà regarde la presse comme na suka maloba na bokabwani et puis na bato ba soutenir na kwa parce que lelo comme mama sa bato ya bata station ngai net ngai boye na boye yo bandaki na ebite ngai pena ba masa na nga bato station regarde la presse na longwa na vie ya que te mente mare je suis connu lelo vraiment ba parti mususu ba yeba ngate ba yibunga pa bato batekaka Will Monter bato batekaka essence na station je suis connu là-bas est-ce que yo ba yebi yo pa bato baja essence bato pe batekaka pine ba yebi nga bato mupepe nakonga ka bato kwado tselanga mupepe ko ba yebi donc ngai na komi lelo na teme na kimpanza ba bengi vama prêtre to telo bilo na vitre to tere rétroviseur ya seka muto azobonga bato bazoseka marque qui na terrain abenda ngo sans plaindre on a tchan couleur jaune wana sikoyo kozala ta badoka soko sa bakoya boye onzala zela bakeye kobula ntango evanda mikate nayebi soke ngai na prêtre ya bajournaliste tout bavoyage to omona bato basalaka oyo c'est du bogard de la presse babanda ovoyage sans vidéo
maintenant na beta bango dubana ke bon na pisa na avion mokile to sa bakomi bon quel boulot ya opissé zo filmer kasi yango ndo moni lelo ba misa ba komo kende ba memi ba journaliste akeye boya pasoli bilamba boulou ane utawa ngana formateur papa ngai naza milliardaire en boule et ko sila ka te chengai voilà ba tutu balingaka le regard de la presse to kutana na Luanda na Angola bana Luanda bana bagolana bagoloise bogar azo en forme en chair annonce dit na ila bino valise à propre ya propre pour qu'on a déjà na base à faire rigola Luanda kabinda mobimba tozawana to kozala ne pour to komona na kaka na so benda ben pona loko tata 3 mois mi Angola na la bango kin pour de service il faut que les ba biso ke tozali ngazo travailler tin se ba kati déjà cheveux pepele et tu sur masse nkolo na centre pona mema ba mabende pour simba pour biso ta ba to nzoto mike baye ba ke faire rigola disque za na terrain boybi na yango boyo ka yango c'est une bonne chose mbota to na bera de prince des amunda El Chapo azoko tala yo grand frère propre na monaki message merci beaucoup inchallah et ko simba to kota ki enregistre moi garage merci déjà to mis des gens autres comme nango normal mbota to na trésor pembele le mbatable montu mkwabo azoko tala ngai depuis Panama mbota to na Yannick Kainga mon invisible kale mbota to na vienne nga kosa couleur les petits couleurs mobala bato Barbara Maziral patron limité véritable code honorable délimité laisser les lignes qui monter ma bato maman Barbara Maziral en direct des États-Unis d'Amérique une seule femme qui chapeaute toutes les femmes il y a combien à limiter bana bino kitoko to les Barbara Maziral na limité to travailler na nous lo que les chirurgie sala boye pakola ba bloa makasi soki docteur goleso le bourgeois soki na bloa makasi au hôtel oya obima ondire neti otika na mikumba Michael Jackson na ko mapembe Barbara Maziral bambota trop et puis Chesco la fin masananga bon retour déjà le 20 aux années ensemble mbota trop na masananga depuis Zambie auto oza déjà na mboka Zambie j'aime beaucoup I love you too much Izbag Zambia et puis Bougan ça va Nadia Japan papa na Kenya Japan voilà merci beaucoup na bagola masana ngai Doka Rolls et puis Adassa Scola mbota trop na batutu balinga le regard de la presse bagola na bagoloise on est ensemble y a pas de souci mbota trop na batutu onga na bosani et puis na bosani te vient na JP Media le big manager na bosani pe lisusu te bien la maimbi le boursier vers palais vers petit na ya lingate vers la vient na bien la maimbi le boursier grand prêtre na les lieux à danger oyebigande to pachakane to sololaka on est ensemble il y a pas de souci grand frère par rapport à G et puis par rapport au programme j'espère que semaine prochaine to kozana biso na Luanda on a déjà donc si tikala na ko liaka peut-être quoi ngala na coin tikala otali la ngai vetu bilanda tumbi dendo nenga tumba comme d'habitude ou bien deni ponga déjà na na Luanda oh papa momoni biloko yo et puis on tchaka Doka Sport Doka Sport voilà masananga de tikala ta mona tikala vetu bilanda vetu bilanda na coin tumbi dendo neni mikolo na malano na coin tout ça ça la moi bien quoi ça la moi vrai voilà bagola ngana grand prêtre regarde de la presse nazara maweli saté et puis naza derrière faire jusqu'à ma mort monto a intimider ngaza te pour faire azanyama voilà azanyama voilà nyama to suki si awa na regarde de la presse merci beaucoup et félicitations na droit faire rigoler venanga bandal DG Blaise Mpolo petit boto kwa se mondele ndombe bato bazanzinga zinga le padre Pika Simbaya bonde kono a Muluba pe et puis na invite azambe kono pe a Muluba pas faire Muluba ba ebele on fait comment nga Muluba o me faire azara Muluba ti na ba ilunga o be bon de faire azara Muluba mu kwa tombolo mo ma ngani na gramu kishi ngai nde na changer na koma teke lingala nde ya koma Muluba koma lingala nde ba Doka ne ba mitema mabe fo bola kisanga lingala ba yanka kini ya batapé longwa ana teke véritable mukolo kinga voilà merci beaucoup vraiment na venanga Ali Damavuba vrai Gaulois merci beaucoup na Gaulois nyoso maman Ali Damavuba donc maman Fanta Fofana maman présidente Bibi Choumou bambota tona batutu balinga en tout cas émission mon compagnon ya bimu ta faire na encore ba ta faire mais c'est combat lisol pas otala yo voilà merci beaucoup Nadia Kanangila na sima caméra mususu et puis oza honorable azawa na mena Kamalandwa voilà futur bourgmestre ya Barumbu mena Kamalandwa et puis Doudou Kamalandwa mon vieux on a na longola galinette déjà nazo le lo mabe Doudou Kamalandwa na pese bambota trop na Edgar Kamalandwa Edgar Kamalandwa Edgar Kalamingi te photo kuta na tolia na biso mon poisson et ça vraiment moi bon séjour et bon retour au pays poisson Kasereka balobi les champions foi na raka biso regarde de la poste na simi masolo
Kadi oyo aleki tala mo un impact. Oh. Kadi oyo. Obige yo. To ça le moins mission. Lobi to ça la on a kadi kolo un impact et danger. Voilà. Merci. Kadi yo lelo pena en tout cas, muto azo coiffer na tribu Luba. Ah. Et puis écoute na ba ya route bazo sentir yesu te azo frapper photo kende na concert na et puis mbala liboso. Missa Balouba, Missa folklore, hein, folklore. Avec le bête à concert aux États-Unis. Oh. Avant la droite, même 57 personnes. Eh, Moulouba, 57 personnes. Ça liste bien avant. Tu vas au bête à développer. Voilà, de la presse peut toujours n'a qu'à Nadie. N'a qu'à Dieu. Oh. Mais oui, on s'en a dit. Toi, ça a permission. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nabino. Tout félicitations. Nasser Nabiso Rita Bola. Gouverneur ya sika na Maïndome. Ouais, Rita Bola, famille. Voilà, on a bisou. Voilà. Tongo. Voilà, donc félicitations. Mais là, il y a déjà route Mongoloango. Vraiment, merci beaucoup na président Ali Damavouba, Ali Ngabou Téna bien président. Merci beaucoup na bino tout bolanda kinga. En tout cas, bon comprendre toi na Kinshasa moto wapi Kinshasa to lingaka boye. Moyo wapi. Merci beaucoup na bino tout bolanda biso je kanangina na sima caméra. Et na sixième penalty valable ya motema ya mutu na ye. Et merci beaucoup na Driss Chamotomètre Beba Zibeba. Ya yo komi na banyongo na ngebele. Merci beaucoup. Quant à moi, na koyebisa bino ka botika la toujours ko s'abonner na chaîne Oyo émission Oyo Eleki Feza TV RDC bientôt Jerry Kobetox la chaîne na bino moko ya TNT Kalaming te bozo sport publicitaire. Ba okamwa. Merci. Ciao.